Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole esika nyonso bozwami. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. To kutana lelo po na cadre ya masolo ya radio lokole betamaka chaque jour. To yebisaka to lakisaka comment est-ce qu'on doit avoir savoir vivre na communauté na biso congolaise beaucoup plus na diaspora a esika tozali. Alors makambu ya ndenge na ndenge zali kosama na communauté zali kopesa pasi soki biso tobandi ko intervenir boye ezali pona kofungola bandeko ezali pona kofungola mémoire pe lumière ya ba parents ya bandeko ba ya ba yaya ya ba leki ya ba koko na biso o bali ko fana non seulement na Afrique du Sud mais na étranger mobimba esika bozwami. Désormais tout le baki bon na ma solo ya marque awa na radio lokole et puis na tolo de la vie ya ndeko na biso Papi Gen depuis Paris. Lisolo ya lelo ezali nini? Esali pasi. Biso na système ya masolo na radio lokole awa to banoke na système ba audio na kosana ba analyse kloba na suka. Bandeko basi na Jobour tochana se. Bandeko basi na Jobour bakomi kopesa soni ya kosakana te. Na ebite balingi bazongisa biso na tangu ya kala ndenge zalaki polyandrie pe zali ko autorisé to ndenge nini. Ba pasteur bali kote ya tongo midi pokwa. Mwasi moko mibali moko. Mais tuzo comprendre te. Donc basi ya mabala bakomi na kindumba to na bozoba koleka basi bazali ba femme libre. Finalement nous ne comprenons plus rien. Boyo kandeko oyo couple moko, ba jeune couple, bazali papa, maman na mwana ya moke ya 4 ans, papa kendaka musala na butu, azongaka na tongo, mais ndenge nzamba salaka makambo na ye, jour wana papa ke musala oki bien ta eko zonga, akuti mama ya ndako te. Mama atiki mwana pa ya camarade mwana ya 4 ans, akeye kola na makangu. Et puis na tongo papa azongi avant akangiye, mama aliko cha munoko. Tola nanu audio o ndeko na biso Polydor Matumona atindeli biso moko ya investigateur ya radio lokole télévision. Boyo kaye, il a été témoin oculaire ndenge bato mobali na mwasi bazo ko finga na nzela dans les rues de Jobour. Bandeko basaka na Jobour. Lisolo oyo to événement oyo esalami na Yoville. Yoville to lobaka na pop na base de Nantes. Do bandeko o basala bafana na pop na base de Nantes, ba yebi lisolo oyo esalama oyo. To landa audio ndeko Polydor et bo to zonga susu. OK. Les solos ezali boye. C'était le dimanche passé. Marambo Islami awa na Bellevue awa na Johannesburg. Pour ezaki boye. Ngai nazalaki na besoin ya komona mécanicien moko pour la pièce moko boye. Ya mutu kandende kona ayaki kozwa ngai. Akinde kolakisa ngai ndako ya mécanicien wana. Soit disant qu'il y a zali na pièce wana. Ndena ba va midi wana. To bandi ko kerenga na malemi na makolo. To komika na liboso. To moni mwa batu batelemi wana. To komana boye. Bandi ko ba congolais. Bazali ko swana mwasi na mobali. Ah. Boye ka basi na biso ba congolaise ndenge bazala kasoki se batomboki. Ko finga mobali lokali kamsusu. Ndebi soto yewana tanke la mikolo to monaki bazali mwa baleki eza jeune couple moko boye ndeto eko simba mobali wa to kalmeye to tunili kambwango eza nini o mama tomboki boye bato babimi bobiti na balabala mwasi aloba mobali aloba tsobite mama please meka okitana mongongo to meka osa social kambo oyo papa a expliqué. Moi, c'est Azoyo Kate. Tu écarté moi, c'est tu tiens mon parce que Azoyo Kate. Mobali a bandé qu'on expliquer. Mobali a lobby. Hier, à Salaka Moussana, il y a sécurité. Moi, c'est à Salaka, dans le salon de coiffure. Pour ebi malamu, misala na biso ya bamboka ya ba sécurité. Mingi bandeko ba sécurité bakenda kolala libanda. Pour ebi yango. Alors na sima moi c'est c'est que à cela rappelle moi bagenda naye. Alors est arrivé que mokolo wana
ndeko azalaki na mosala azongi na air mpenza azongaka te azongaki mpenza mwa avant ntango azongi akomi na ndako akuti na ndako mwasi azalaki te mpo baza na mwana moko ya ba 4 ans ntango akomi na ndako mwasi aza te nde mobali akomprendre te ameki kobenga nimero ya mwasi pa yambi alobi ke alalaki quelque part azalaki kokanga suki mwana atikaki epai ya camarade na ye basalaka nde na salon bolanda ngai malamu mobali amoni yango clair te mais comment mwasi na ngai ayebi ke akolala libanda aza na telefone ngai nazali na telefone abengi ngai te mobali nde tobakaki mobali ya solo fo présence d'esprit fo esalaka ameki kolala mepongi ezoyaka kaka te oyebi likambo soki ekweyi nzambe mpe ainterpelaka bato na balolenge ebele ameka kolala malgré oteki mosala pongi ezoya te kala mingi te ayoka porte efungwami mwasi akoti ntango mwasi akoti na pression azalaki na yango mbala moko adepose kaka saki wana mbangu mbala moko ake kosokola ye ayebi kaka mobali alali mpo bango baluwa kaka mwa studio amoni mobali position akolala mobali mpe asali sandaka lokola moto alali adepose kaka saki wana mbangu akei kosokola ntango akei kosokola boye nde mobali lokola présence d'esprit ezalaki azwi saki ya mwasi abimisi telefone na kati mwasi na mobali bayebani ntango azwi telefone akuti message na kati allo chéri okomi bien bolanda ngai malamu allo chéri okomi bien bomoi pa makambo ebandi mobali mbala moko motema epepi azwi mbala moko telefone abengi nimero wana ntango abengi nimero wana mbala moko mutu azoyamba mobali allo chéri mbala moko allo chéri mobali atuni yo nani ye mpe kuna atuni yo mpe nani mobali abi ozosolola na mobali ya kolo telefone ye ndeko abandi kokangela abi ke n'importe quoi pesa kolo téléphone phone mon cher moi échange de paroles esalami wana ndeko wana mobali ya libanda abandi kofinga mobali oyo ya ndako alors mobali ya ndako na mwa baémotion wana akati telefone ntango akati telefone mobali wana libanda abandi koinsiste kobenga nde kobenga ye mpe aboyi koyamba ye ntango mwasi aye mobali atuni abi olalaki wapi mwasi alobi mais esi naexplikaki oke nabandeki kokanga soki po ozotuna nga boloko aleka mosusu mwasi te mobali abi nazotuna yo olalaki wapi mwasi abona ekomi dérangement nakoexplike mbala boni nde mbala moko mobali ayebisi abi oyebi koza na vérité te yo bandi kokosa ngai banda kala yo ozoyebisa okende kokanga suki yango okende kokanga place nini ngai nalingi tokende ti esika yo okende kokanga suki wana mpona azwa confirmation mwasi atomboki boyebi kaka ndenge ezalaka ake soki moto asa deja mbeba monoko makasi mwasi amatisi voi ye mpe na mwaki mobali mwa maîtrise ezalaki te agifle ye nde esika bitumba ebandaki mais je vous dis ezali mpasi mpe ezali mawa bandeko basi makambo azosala mibali na bamboka oyo donc on a vite compris que mwasi wana asalaka na ye makambo wana depuis kala donc voilà bandeko balandi ya radio lokole toyoki audio oyo ewudi pa investigateur na biso moko ya bainvestigateur na biso ya radio télévision lokole Polydor Matumona bandeko basi totya na se
ndeko mwasi oyo asalaka na salon mobali akendaka mosala ya gardinage na butu azongaka na tongo lisolo toali kobeta esalami bongo na Pop Street ko na Bezdenau Street bato oyo baza na Johannesburg to na Afrique bayebi esika tokoloba lisolo esalami yo bayebi avenue wana to avenue Pop ko na Bezdenau ndeko mwasi ndenge asalaka na salon donc aprofitaka asalaka bagenda na ye na nsima ki salon ayebiki mobali akendaka mosala na butu azongaka na tongo tala mpe ndenge eli mosantu asalaka jour wana yiba na yo jour asuka bakokanga yo mobali mpe jour wana esprit simbi kaka te ake mosala aokima malaise ayabi nazonga na ndako mwasi ayebi kaka mobali azongaka ba 6 heures ba 7 heures nzoka mobali jour wana azongaki avant azongaki so ba 3 heures mutu osala bien te ba 4 heures azongi déjà akoti afungoli amoni ndako vide mwasi aza te abenga boye eloko moko te mwasi oyo ake wapi na mwana mobala bataka nto ndire peut-être mwana maladi mwasi akimi na mwana na hôpital nzoka eloko moko te tala makambo oyo ekomeli mobali oyo comment est-ce que mwasi ayebisaki ye ke ake okanga suki mais na ntongo aye mwasi trop sûr qu'elle était ayebaka mobali akoya ba 7 heures yazonga deya ba 5 heures basengele aye na ba 5 heures kuti mobali avai na kanape akosi kolala mwasi mbangu ake kosokola kasi okende kosokola mpo anini ndeko mwasi oyo na yovile tokotanga komona yo prochainement lisolo esalami na Bezdenau ko na Pop prochainement tobalotanga bakomona bino mpo bongisa communauté mpo boye te trop c'est trop ndeko mibali azoniokama kokende mbongo mpo na kolesa yo na mwana toboyi te mama mpe okoki koyede mobali na basalon misala mike me bana koprofite na nsima na yango te bandeko na biso na communauté congolaise botika makambo ya bandeko basi et puis yoka basi nde bazalaka yoka balivance nasi na yesaki yoke nakekanga suki ozotu nanga so bene problème alors sozotu na problème nzoka ayebi ke problème ezali yoka jaka lokuta maline kele te et puis nga na komprenaka te mibali ya libanda to basi ya libanda nde bafingaka basi ya bambanda na bango ya ndako na komprenaka phénomène wana te tala ntango mobali likolo mwasi abengi mbanda mosusu wana mobali ya libanda yoka na azofinga kolo mwasi basi totya na se totika lokuta mwasi moko mobali moko siko ntango yo otiki mwana na yo pa camarade na yo qu'est-ce qui prouve que mwana na yo aza pa camarade na yo atraitaki ye bien ndenge yo otraitaka mwana na yo soki likambo ekomeli mwana na okoloba nini esali pasi donc désormais tobanda pour ne pas dire dénoncer makambo tozoleka na communauté mais kobeta masolo ezoleka na communauté mpo na epesa bandeko mosusu conseil yo nano okomi na ka oyo te sala attention mpo babelela yo mpe na télévision boye te. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Je crois l'isolo lelo zaki ndengwana tokutana susu prochainement pour na numéro mususu ya l'isolo mususu tokobeta awa na radio Lokole et puis bo s'abonner ebele na chaîne na biso Radio Lokole TV pour bo rattraper mal solo te. Merci et à la prochaine. Chap et tchara.